De Banza London TV. Eh, chaîne na biso ya Sireya. On a YouTube. Biso nyonso to s'abonner. De Banza de London TV. Ngoya o ya biso. Gogo za information ya Sire. Gogo mona Jamaïca. De Banza TV. Avec des Bruno original. Voilà. Original. Aïe aïe aïe. De Banza TV. Bande goto s'abonner. Boss de Bruno. Yuka komba boss. Boss de. Un Bruno T. Zéro Bruno T. Boss de Bruno. De Mbanza London TV. Oui. La comparaison n'est pas raison. C'est ma chaîne Kesenit. On se compare à nani. De Mbanza London TV, chaîne ya non aligné, yango se compare à tout et ça musa nango yango moko as. Na kosenga bino bo s'abonner massivement na des bandes de Mbanza London TV et za chaîne qui toque oyo beaucoup d'informations en temps réel na pamboli bino makasi talaka de Mbanza London TV et pas ya boss de Bruno Yemoko na kilo ya kosakana te de Bruno mabwaka kaka on ne sait jamais de Mbanza London TV nde TV nazo ebisa yo ba journaliste ngala kamwe kitoko makasi ba wa sala ba analyse kosakana te ba cerveau elenda ekuba de Mbanza London TV. Abonnez-vous massivement, vous ne serez pas déçus. Kitoko Bouya 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 kutala ah mwana mama bouya kumona de Mbanza London TV De Banza London TV. De Banza London TV avec des Bruno original. Voilà, de Mbanza London TV avec des Bruno original. Mbanza London TV. Basheri bazotale. Kota kota ndaku mama totala de Mbanza ngo. Des Bruno original. De Banza London TV. Eh, chaîne na biso ya Sireya. On a YouTube. Biso nyonso to s'abonner. De Banza de London original. Des Bruno. Salut, salut, beauté, bonjour partout dans le monde où vous allez suivre cette émission. Je suis encore là aujourd'hui pour votre Nadia JB. Moi, c'est Nzambe, accompagné d'un grand artiste musicien de notre pays, République démocratique du Congo. Je vous signale que nous sommes précisément à Kinshasa. Il s'appelle Gessal. Pourquoi Gessal? On va vous expliquer dans cette émission. Mais avant cela, je salue d'abord mon boss de Bruno original. Je vous salue papa. Je salue mon cordon de mon Fabrice. De l'Est, bien sûr, à saluer la et Makambo. Balobi, Didier était les garçons à Fossette, la population, Nico Momondi, gros bisous à toi. Je salue mon papa dans le taille, un bon tonton qui passe, Balobi, qui basket, veut dire son nom, on a dit GB, pour l'oiseau que ça m'a populaire, c'est qui basket, à ce boss. Je te salue. Il est là, la plateau de Bissot, un artiste musicien. C'est un artiste qui a beaucoup de talent. Il est beau, hein, je vous assure. Et garçon, il y a tellement de lois, il y a j'ai ça, il ça comme ce qu'a baissé ma maman. Baissé mes livres. Bonsoir, bonjour, c'est tout Bazol dans Bissot dans le moment bonjour, bonsoir. Covid-19, ça va. Vraiment, abonnez-vous à des Mbanza London TV, je vous assure. Abonnez-vous massivement dans des Mbanza London TV. Vous ne serez jamais déçus, surtout dans l'émission Autour de la Nyoso avec Nadia GB. Nga na mbela bino ka bato ya solo ba garçon moye ba boga ba tenki to ko na kimba raso mingi te totika na bango so mingi te ya ba gentil. Il est tellement poli cet artiste, il est asaka na bandenge na yimo bo na yeba te asaka artiste ba ka ndeni po ndenge bato moye kila musika na ndeso bo kusa na yebo tu na nga yo sabino ke so la rapide makasi. Voilà, j'ai ça fait longtemps hein. OK na wapi Nazali maman donc ce qui confinement au thé les déjà serein pour te bonser déjà serein pour la bango donc en fait quand ça la titre na mayanji donc maxi single là mais dans la titre moko to bien on serein donc ça le la titre moko promotionnel quoi mais tant on nous préparer la clip nango sans c'est salama tant on nous préparer la clip nango ndé makambo ya pandémie et yo kama biso donc pose là on met équita ba raison ba faisons après ça la théo boy na boy
tozela ma G ezonga bien sima to larguer bango biloko ma njili. Voilà, Mayanjili ezoya mais ça qui biso to yeba yo na kin oyo. En tout cas, muto boya na Congo et partout dans le monde d'ailleurs, quand Kinshasa té dans le monde entier, muto oloba ki yebi yo té c'est que ana kin le quelqu'un la famille. Mais oui, mais à un moment donné, silence moko boye kotaki, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je sais que yo bayo na culture pays fi kanga masolo. Donc ce qui pendra ba makamolo on comprend que a chanté cette main et là on a épesa makambo donc épesa makambo til et là sur côté de la boîte sur bâti là on a référence mais à un moment donné si va sur beaucoup de taille petit mais il faut que dans quartier la terre dans quartier la terre ça qui yo donc on a et ça qui kimia mo boye côté na mo béni non silence du chef quoi silence du chef on a dans kumu nazana nzamba bakoko bagali pembeni ngai to comprendre donc nazama mingi bokoko na mona kisko ne mamoy ke na mona fuma silence ezala pona koyeba nde nini ya kosala masolo yango tobike fuma ya njili ezala ma ya njili ne kata makambo pongana na mingi ya koloba te donc ma ya njili ezoya bato bazala on calme donc lokola pe magera biso awa na Congo toko déconfiné bapesi 2 semaines tolongo 2 semaines babakisi susu bazobakisa kaka donc bango basepela po bazobakisela bango confinement pour ceux qui bameka ko déconfiné biso ka ba kapele zongi kimbute zongi obo zongi en tout cas ba mama na mboka basala bilanga po bagunza maka tala bango bagunza maka voilà j'ai ça comme ça to linga kayeyo vraiment il y a ça la ce qui a côté to yo ki bien et ça linga bien makasi elenge mission et bandi mais j'ai ça qui est bisonam à un moment donné tous un peu dans moi c'est mamuké à un moment donné erolongwe culture pays on genda ki na quartier latin du coup olongwe quartier latin eloko moko boyo kana kite kisti oyo Nico Mokonzi soda ya poto ndalo baki na tuno le bina dia lukila nga j'ai sac na bi garçon na mulai ona boga wana ya kaloba musicien te ermo bi maloka parlementaire to ba raté mais bi na lukila oyo alobi mauvais souvenir nini oyo tikala nango la quartier latin bon na pesi non Nico Mokonzi invisible wana pire vient ngai ba yamba biso na Bruxelles wana na pesi mota trop na cause la ingrate panae à tout le monde qui soit bien à Sengayo tout le monde qui soit bien mauvais souvenir dans quartier latin parce que ezalaki okase oyo matoko ko betela mantolo makasi tezalaki ya danze kuto baleka biso baleka wana biso ezalaka J7 toye na kokisika ka mungwa na kokisika mungwa na quartier latin tozalaki na ba Shela Mputu ba J3 ba Josdiena ba Gabana to kokisika mungwa ba mauvais souvenir aux alamais belé vraiment te na mona ma mauvais souvenir te na mona mingi ka ya molamo belé parce que na tambola ba pototo mais na quartier latin na yo ko beta 13 pays Afrique s'il vous plaît donc na tamboli Afrique na monisco Afrique ba lac mususu na moni ba parc mususu na leki kota ba Tanzanie wana zo ko ba parc Virunga do taka mesena biso atangisa biso na chic net mais ça so mangala no tangisa biso biloko wana trop mais atikala omona monte mais ngasko na zo occasion ko mona ngo mais ça langa plaisir à toi peut-être ba mauvais souvenir et vous allez na culture pays. Voilà, Nico Mokonzi oyo qui réponse na yo yango wana alobi ba bon souvenir de eza ebele atambola 13 pays d'Afrique c'est beaucoup hein parce que c'est ici. Est-ce que qui attaque de okenda ta 3 t abaki c'est le 4 na noté parce que c'était comme ça vient na biso redi ami c'est nabi que c'est ton grand frère maintenant na mimi en Europe tenzima j'ai ça qui passe c'est bongo voilà je sais qui c'est ce passé culture pays vidé aussi ya penda signature kuna pesaka makamakasi na retourna te c'est quoi olongwa non mais pour nous on a pas bon souvenir là mauvais souvenir la culture à pays on va un bon souvenir parce que comme dans la bola moi ça va bien bon souvenir dans les années que président la biso Félix Oisé quoi malgré qui nous sala mangai malgré qui moulai nanga amemanga na poto na tout ça les 60 jours s'il vous plaît tokenda 14 et tokenda 12 5 bakima tozonga 7 parmi ba 7 missions bazonga na nasala na kati et puis après wana grâce na yende le ba ibinga na G5 grâce à yende na G5
apesi opportunité ya kobwaka badisque et puis alobaki ke atikela biso culture pays vie na maboko abike oyo orchestre na bino bino boyeba nde nini omutu amabe bobengana ye mutu malamu bogarde ye mais bamauvais souvenir na ngai ezali kake kolongwa na ngai nde bawanga na nga Oh là là. oyo nabenga mpo ngai alingaka baingrate na mauvais souvenir na ngai ezali ke ingratitude oyo balakisanga na culture pays vie c'est un peu ça. Voilà l'ingratitude et la kakito communauté de best. Je te suis très reconnaissante. Mon petit dédédan, de quoi je parle. Voilà, je sais que au lobby de Bissot, ils ont préparé Mayanji. Ouais. Pourquoi d'abord Mayanji? Mayanji, il est allé au outil commune. Kitambo. Au outil Kitambo. Tant au yo les gars. Mayanji, non. Bangi. La bangi, vous te savez, vous avez été dans le petit à la téléphone pour la GSAC. Mayanji, donc. Même le président Nabiso, Félix Tshisekedi, ce qui a été cotancé, tant en Mataraboye, Alega na Mayanji. Pichu attend à Alega. Ce qui a été poto, au Kitine aéroport, aéroport international de Njili. D'abord, aéroport international de Njili. Ce qui a été bandal, limité, bon marché, bumbu, selembao. Aux obligés aux Lega à Mayanji. Le Torah Nzela Moussouto les karaté, à part Pont Oyo. Léopold a tiré la biso. Il y a Martin Basso, c'est un bon mot. À part car Boro a tiré la biso dans Léopold. Donc, Mayanji. Donc, on a raisonné qu'on a vu qu'il était. Il faut Nassala Mayanji. Nassala Mayanji parce qu'il y a un passage obligé. Et puis Mayanji, Maï Otozo Mela Oyo, la province de la ville de Kinshasa. Ils ont Mayanji. Mayanji le Makabatoute, Mayanji les a juste pont, on est Kakawana, mais na mona qui sikoyo, pour ça tout ça qui barrière na entrée en Njili, na quartier 1. Quand on va entrer en Njili état-major, hein? N'habite sikoyo, tout ça c'est barrière comme chiffre na pont wana. Le soir on a cache nette, on a carte électeur on les carte. Voilà. Voilà, je sais que dans l'idée au mais que pour ça il faut connaître Mayanji pour ma question Mayanji les ébénières. Nous avons ma question ce que au sein biso que je sais pas ba ko bendele ou ça mon kika ka poto ko wa mwana nakatanda kueli banda koma mama ale mwana nakatanda kueli banda koma mama Christian Kashala fina ngweke engweke itala bango ba fini ngweke engweke mwana ngweke. Voilà, je vous avais dit que c'est un artiste très talentueux, un artiste de mon pays qui s'appelle, je sais que tu peux dire d'abord, ton vrai nom c'est quoi? Eric. Mais Eric Ming Basara Moulaye, Joyce Ngabo, on remarque que Joyce Ngabo. Eric, tu as ne fait la gamme Eric a appelé net Bayo Boya, on avait bien été. Eric Baba, vrai job n'a pas dans la masse et il y a Eric le charismatique. À Paris, on a des personnes à Boga, donc on appelle le Rolanga Baba Boga. Donc, Eric n'a pas Yannick, Nick Bio, Nick Boy, Bio. Donc, vrai Joe, à les États-Unis, on a battu Boga, on a battu Saddam, on a battu Didier Sita. Voilà, là je salue aussi Diogo Moutanda, Blaise Moutanda, un artiste de mon pays, à Kenya, ça rappelle Moussa, qui est Eric Noble, je te salue aussi. Dites-nous, je sais, Mayanji, ils ont chanté mon bézarment, single, mon boy, au lancé dans le Boka Nabiso. Ils ont maxi single, sauf que on a peine à confinement, le roi Massolero qui était dans la SAF, dans la Bruxelles, le roi Marcel, dans le roi Makesse, Steve Marcella, Titi Sini, race des vainqueurs, président Caps Lido, mais tout cela, on a appelé les 6 titres. C'est tout le 6 titres de l'album. On a mais pour le moment, nous allons nous caler dans 4 titres. Molo, 4 titres, nous avons un générique qui est Mayanji, Oyoki Mweke Wana, nous avons un Afrobeat, nous avons un Serein, nous avons un mouvement pour les chanteurs, nous avons un Bangoa. Après, nous donc vérité sur vérité, donc et tout ça on a des plics.
Tout ça, on a des plis qui... Comme Maniance, je te salue. Tout ça, on a des plis qui déjà nous sont pas battus. Donc, bien entendu, on comme après, il y a les cours, c'est même nous de nos côtés, toujours taquer déjà dans le générique, il y a un Njili, moi qui est déjà, aussi, ils sont au bon bien. C'est mat, on a mis ça, la moi, featuring, des plis pour moi. Voilà, donc ce que tu comprendre bien, aux déjà dans l'orchestre, non, mais il va déjà. Organisé pour le mouvement Ekende Luanda. Pas Wana, tous on a 7 fois, il Kartachi, il y a choisi l'âne. Donc, on a 3 ou 4 musiciens qui ont choisi l'âne. Donc, voilà, l'orchestre est Ezala. Voilà, Mamie Kati, moi c'est à peine, moi c'est à taille, je te salue. J'ai ça. Déjà, tu peux lire ça constant moko, le la toyambio, aux animateurs, aux yembakapé. Essaye de nous expliquer parce que on dirait que tu peux lire animation et puis ça vient à par exemple parce que l'animateur est belé, ils disent que de bêtises, il y a l'animation, l'animateur est belé, tu verras de brigands, de brutal, maramboroboé. Au bateau nous tout bakanisaka conception et l'animateur ils ont la bongo. Oui, mais ça bateau là nous tout ni pour la bateau ba raisonner pas bongo. Oui, animation, on a un talent. Mais c'est comme une animation, comme si on est sonne, on a animateur. Oui, quand on a un animateur, l'animateur a toujours une chose. Mais c'est comme si on a un talent pour nous nyere. Donc ça dit que l'obaka. Donc il y a tout le monde. La question est ça, kasi ba réponse yangai complexe yosa. Donc on a un lobby, on a nga la tali putate na la tarambati nga na pedete na manoko makasi buku na manoko vraiment na lobaka o isengi na loba so ko tunya question mo so na moni question donc awa il faut na katalito na katalito voilà question ya ko katalito il faut ya moye to betaki tour so kana ba tu vas payer les bilans là pour que na animateur sous basa kuna na to tu ba mo j'ai ça tu peux ba tu bien comme ça j'ai ça. Non, parce que oui, signature, une fois de coup avec une éclipse, mon soso à l'obi, j'ai ça, à l'état, on a un animateur, il y a pas Sima. Or, monsieur Toyebi qui est là, tu as payé, quand on a son temps, il y a Zalaki, Bazala, on a pas banarati, mais Balobi qui est là, aux Zalaki, animateur, il y a Sima. Est-ce que c'est vrai ça? Bon. Nazoka masula mwana mwa trop masula mwana trop petit na mwana bon Fabrica Salobé le moment maestro PC mot ici gazali ménage pas les patrons les domestiques dans la minute on a un patron on PC na ngai na makambo na ngai na bapaka na ngai na masaka il est peut-être c'est là on va foutre bien sûr à la tarana teni là dans la tarana teni na la tarana là na sali ça était ah bon? Donc je sais signature on est à nous tombons là mokwabongo moni makambo ludiawe uko sangola otombi mambi okwimambi kana uko sango ninyango bako jante na mukanda moto je sens que twele kubutu twele kina male mambwa male otala matio mandala na ndondo ya wana na ebiso ya zawa na ebite yebi na supe ba yebi na kisasa na dans vie na ye na no mbuta na ye nanu vous comprendre na no vie na ye vous comprendre et puis à la petite temps de tout ça la yona ni toye ayi bon ba elanga eve comment ça la mission ni ça la test alina ça la test c'était tout il est souvent encadré na meki loko moko bo ajeko swambama yandika shala mwaka yoyo tu yakala neba tu yanande acha mo likolo noki batembo ya likolo nakuna na batemba brigade qui a papi louange ba série wana abi atuka ngamu na matise na podium parce que ngana za eyangwa bon peut-être normal ton à sa place moko boye oyo lensoso ba ko fouter moi 50 moi 100 peut-être il faut le ba défendre place azali et na mitema to ebani na zoko zo ma tante ya kobeta masole qui se passait et on ngana za et on a sala pa na so que yo moni lo na robaki awa elo na lingate titi vous comprendre donc au tano ga makeli la pamba ko mutaye ne to vanda ka boye ba to ba yebi Félix Oisé ko lo la biso na ba josi bien na ba il faut bigogo ba aimer de lambo na bazati na ndeba tikala bazati na koti na 18h30 allez-y comprendre et puis ngam na sala ki pour que des potos que le beta pas que des yona atoto que sala ni album ya Fomutu
vini ngasenga permission soka yebaka na ete bango yo fandi ka boy to batuna bato mapoto po nga bango mapoto donc nga akitira ka fandi boy to bo sa lise nga mambo lise tala nga de musumu mutima cha non qui était non qui était yo ko ba so nga ka mali ga kite et puis que c'est premier groupe qui biso to kiete bato batika ba pimi ba prêtre no ba kiete l'espoir est allé vous comprenez alors c'est comme si que oh autour de l'église c'est normal il y a normal faut le bakaka bon là on attend que on va nous expliquer mon église na itu azara leki nanga soki awolobaka banini ou bien so ko lia makaya ba makwala lobi to kutuna ye pourquoi o lia su makaya ba kisala kindeki voilà il s'appelle G5 Tipo et de son vrai nom Eric alobi mobali ya molai animateur ya makasi ya mboka na biso donc asalaka mosala kitoko makasi Alice Babinzi artiste ya malonga yeyo voilà tu papa ceux qui ont me capé je sais pour ça il a besoin de sélection il y a ba cri na yo nyoso au sala banda ti le nom na ma injili je sais pas na peso micro bien na simelo comment tu trouves voilà kariwanze mwana mwasi batela semio mange mario moni wadawani to wesone busoba ya pamba lelo sogonwa Anterco de Marcassin, Christian Kachala di Kundulu Bef, Etika Bango Babina Kaboy, Didier Sita a sauté comme ça, Barese Banchofatoko Tabalewa, Bokwango Tola Lite, Imoja Kutu Tola la Kite, Simba Koto Yokendo, A de Marcassin, Yebela Banyeri Kinkuru. Mwana yebela banyeri kinkuru bongo bisikiti bukuta brrr makwiti to mina kakio ça va eloko yo makwiti en tout cas esali biso bien makasi batu nyonso bolandaka de Mbanza London TV bon sentir mokolo bakri wana yeyo to abakri wana bele na bakaroke babeta koyebi na yo surtout so na ke Brazzaville kuna na bakarnol mbongo biloko ya mwana donc eza moni bakri wana na beta yango na benga yango sikoyo wana na bengi na telemaka wana même toto boyemba ayebi masolo wana ba répétition na biloko etelemisaka na bapaster wana biloko etelemisa bapaster ata paster asali ndenge nini fa telema daka obligé mais je sais que dis-nous bakri nyonso osala ekanga inspiration no eutaka wapi manjili manjili ngaki na ota manjili wana na kiti côté hôtel parisien moi na kiti mo muke wana na sundi ne bato ya Brazza ba sundi mo muke wana na vandi na nga wana na manisko ko vanda na hotala neti zumu usko na kinana manjili na moni vena mo bo aina ntaba siko to yemo ba ko ba décembre aina mo ntaba na yemo usko azolesa ki wana mo matito eza ko ta manjili wana usko ntaba mo muke nakolela na kikombwe nakolela na kitaba be ya mfoko itekisa masanga ah bon loki ngana sisibira ngana mona changu dona kufa na changu na botama na changu na ozana na changu ba fil kuna bani na beta ba tour na ma vrai changu donc inspiration na ngana toujours na maji voilà je sais ce qu'il n'a dit GB à l'objet de Lelo autant la caméra de son il y a de Mbanza London TV na maboko de best 7 étoiles Joël autant qu'il a sur 5 animateurs congolais il y a beaucoup de so oh yo mo vraiment ça so tali ba non ça c'est d'Ivoire Gailongando baza me belé baza me belé Bill Clinton pardon Bill Clinton brigadier Sarbati Shomina Ngweri Kabuya bongoli motema oh Yesu oya F victime besenga nde balono mbote na Yesu na nani susu matani na mingi atanga de petit na mashuri aberisi mwana wana ataka mutu nakobeta bango mutu babonanga mutu
Je sais que je sais qu'atangi Bill Clinton. Waouh! Et puis c'est ma question. Je sais qu'atangi Bercy. Biso mais na kinto ebiki. Je sais que na Bill Clinton et salaki au pesi mbombo le na kozwa te boss de Bruno ya kozwa nga pour makambo comme makasi. Le Bill Clinton. Rachidi Ndongala. Pourquoi pas? C'est un bon animateur. On va bondi marape bateau. Si on a la télévision avec un boy Bill Clinton, on boy n'est pas animateur. Non. On va bien. Et ça que mais ça que masa kusana on a vanda. On ndima na vanda. Ah c'est ça, c'est ça. On ndima na vanda na ngai donc il y a pas de problème. Bon merci. C'est un bon animateur. Merci moi. Bercy mon abisa ngai venanga je ça qui tanga mona na côté na kitira pays érosion na kuta ye masolo na dans soleil érosion mais aya abara moi 3 pour soutenir à zéro mais il l'érosion continue kaka donc voilà mais ce qui est là batmalinga kayo il dit que batmalinga combien je sais batmaluki batuninga yo trop na luki yo na bi patience na mwisi nazo je sais quoi non mon gars tonton Eric est mon pas benga abiga oh je suis tonton Eric tonton Eric non mais les filles m'ont fait un autre j'ai ça comme cahier ah lui qui n'a sauté dans giti non le bébé j'ai ça qui mais dis ce qui veut dire bah sangani bah soit ni ba maman j'ai Castello oh bah papa Jean-Marie Moulini oh bah poste de Brino bah le billet j'ai ça tout ça paquet de biso osons à la culture pays oui ça va ma solo Blaise Lewaba Gelondala États-Unis d'Amérique comme le bolon makasi na bato na États-Unis gros mekati ba Michel Api bana ba Canada dans Manigram eloko pamba donc na éviter quoi matcha paquet te lobande tout ça la moi via le week petit nanga kulele nga béton na kulele béton na bendi kaka mais pas pour la minanga na tient na poche après voilà mais qui a kozonga na ça déjà na bateau na zala bango to songa na bango na tuka na bossa na moja ko on a na obima donc cowboy fatigué donc oh yo radala monsieur na or que nga ba journée à la radio au mona nga chebino banda bokota na chalokolo na za donc nga la bongo te nga za kamba nga na takinga vie sacré donc nga zonga si bon okende bo tima yanji donc allez-y comprendre. Voilà, je sais que tu peux dire nos relations au niveau entretenir à l'élo, d'abord ex-patron par exemple Félix Oisé quoi, là Kofi Olomide, ma relation au niveau entretenir là. Oui, tu as bien sûr la monnaie va venir, sur la monnaie vient dans le PC Mbote, sauf que vient dans le Oisé quoi, ça n'a pas genre na ils vont vivre dans le monde musical, mais dans vient dans le Kofi Olomide, c'est tout le monde année dernière fois année passée na un concert na moi bête na Fiki. Je sais que bon nous combien on a tous bien on a petit moi des bolides ça n'a rien misama c'est moi bagé donc baza ba vient nga donc na respect na bango mais à part ka vient na biso monstre tala ka to ya matanga no Charles baboya to matana na day donc ça la biso passe auto que matana podium na cimetière podium ya la kuna donc zo mona ka mo barani lokaka zo mona bato ni ngolo bela makambo wana te yena nzambe na biso to abana tobotami pe na batata na ba mama na ngai komone mari ku ya dede papa na nga grand prêtre te olokolo loboko yoka ne père ya ngai tato ya ngai ndeye wana mais babo ka epeti kasi aza muta makambo te ala muta makambo olokolo loboko grand prêtre te olokolo loboko zomona donc so moni bo mona kaki bambinga famille ko donc blague ite nana père pour la musique père à la radio papa je vous salue bonjour la musique père à la radio to rani na patron et mon papa ex patron au bolingo chandra biso be ba identité vous allez qui fiancé beaucoup mi mari et beaucoup ma divorcé et le ba yemo donc voilà voilà, il faut savoir faire la part des choses. Nous savons les faire, mais au Tikani famille, c'est très important. Donc, tout soigner la famille, les alakabia, makassimili. Je sais que l'émission de comment vraiment la souka, ils ont dit réel plaisir pour notre biso de Dimbanza dans le TV, pour Yambalo, pour Sonana, vraiment le mieux pour vous. Et ça, les biso bien, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, la peau biso de l'unité, son coup ça, et puis moi, quelques impressions, ça peut bien. Oui, ça va bien. En tout cas, pour l'émission, en tout cas moi aussi pour cette émission Nadia GB en tout cas
bomoni kaka ndenge meminga kitoko asala émission donc azo promettre vraiment à meminga donc ma façon ya woloba c'est un plaisir ya makasi. Merci beaucoup. Ba question kitoko ba opé na moni que peut-être malobo na lobby est dérangé bango bazo motema bazo isika moko na motema na bango balimbisa ba opé wa moni que na lobby malamba betelanga maboko mais qui na Vicky Vicky Elembe merci à trop na ba soutien na ba conseil aux opé sangai merci na les rois makese no sala masolo ba obana bezo ba contacter ngai ba beta plus 243 nega Berry Bousquet na Kashogi Lemba nde ba mesana ko sala plus 243 85 44 20 245. Je répète, Nanenga Kisasa 085 44 20 245. Aux gens aux ana besoin pour tanama injil na ba générique et au sala bien donc au bengi to sololi venangai patron fidèle ngunda patron Mousselo fidèle ngunda patron Mousselo na pesi mbote donc bobenga bo hésiter ceux qui n'ont remercié sous Junior Mombele le roi de Junior Mwanga le roi de Mombele l'idée cite Gege Mokoso en tout cas voilà l'idée cite merci pour la geste Gaylor Ngandu la Bossanité Christian Kachala anniversaire na yo non na éviter quoi Christian Kachala un bon tonton ya yo yangwana to sola kande to sola ki osala be ko manjili ton loya na boy na pesa bat musuzu na boy bo pesa nga faute boro soki na kota kimbele ma moisa boyete c'est le moment où na lobaki te voilà batunio se vous soutenir la musique je sais qui est azosala manji franchement cher peuple congolais vous avez l'habitude ya ko juger mangouté on dit ce qui artiste a se décidé à ça les locaux naé c'est qu'il a réfléchi donc boyebi ba œuvre ya Jesak et kanga masolo ti lelo ezo continuer ni comme kondi ba soda moto un bon tonton on dit kando za so bengi jeba sepeli ngana lo batala ka penga mo Jesak pour manji ezoya yebo ko betela kinga masolo naé donc Jesak a se préparer manji balobi Didier garçon facette italien Hitler c'est ça qui est après c'est number naé j'espère que akobandelango lisusu en tout cas bino nyoso bo soutenaka musique ezate ke boka makana mo batu mo ya kala neto betara lisolo mo na passer na mwisi o ba misia kala te Jesak pe azali azo bimisa eloko naé en plus azana orchestre naé en tout cas ceux qui vont soutenir yé bo pesi pe maboko et kozala bien makasi Florence Guabidi ça c'est ma grande sœur alingaka yo tellement makasi ça na deuxième na aéroport wana en tout cas il y a Florence ce qu'on télé Jesak et ça bien pour Jesak pe asolara bien en tout cas je salue ma grande famille Guabidi Roger Guabidi Florence Alice Edwige ozaka tellement ébélé ngamona na 4 de nous je salue Mendeko de Bangala Mendeko Baswahili en tout cas je vous aime beaucoup Talaka Mangala là Baswahili Bimisa Nadia GB une tête bien faite je salue ma maman chérie mon papa chéri je vous aime beaucoup je salue mes deux bébés d'amour Samantha et Doxine maman vous aime beaucoup ça n'est fini pour aujourd'hui moi votre Nadia GB moi Sinzambe je vous dis déjà Debanza London TV chaîne na biso ya sireya ona YouTube biso nyonso to s'abonner Debanza de London TV ngoya ya biso gogo za information ya sire gogo mona Jamaïca Debanza TV avec des Bruno original voilà originali aïe Debanza TV bande goto s'abonner boss de Bruno yuka komba boss de un Bruno T 0 Bruno T boss de Bruno Debanza London TV oui la comparaison n'est pas raison c'est ba chaîne Kesenit on se comparer na nani Debanza London TV chaîne ya non aligné yango se comparera na mutu te esa musana yango yango moko as na kosenga bino bo s'abonner massivement na Debanza London TV eza chaîne qui toko oyo boko za information en temps réel na pamboli bino makasi talaka Debanza London TV et pas ya boss de Bruno yemoko
na kilo ya kosakana te de Bruno Mabwaka kaka on ne sait jamais de Mbanza London TV nde TV nazo ebisa yara ba journaliste ngala kamwe kitoko makasi ba wa sala ba analyse kosakana te ba cerveau elenda ekuba de Mbanza London TV. Abonnez-vous massivement, vous ne serez pas déçus. Kitoko. Bouya 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 kutala ah mwana mama bouya kumona de Mbanza London TV De Banza London TV. De Banza London TV avec des Bruno original. Voilà, de Mbanza London TV avec des Bruno original. Mbanza London TV basheri bazotale batokota kotanda kumama totala de Mbanzango Des Bruno original. De Banza London TV. Chaîne na biso ya sireya. Gona YouTube. Biso nyoso to s'abonner. De Banza de London Original. Des Bruno